Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama noire Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé. Mbote bandeko balandi nyonso ya Diamant Noir TV. Gisele Umba na bino yeyo vraiment lelo to ye na lisolo 42 na ebisa bino na ebisa bino ba makambo eza ebele bana nzambe ba congolais nyonso tuna batu nyonso ba mboka nyonso oyo balinga Gisele vraiment to ye lelo ko ebisa bino lisolo moko mais lisolo ngo bo sepela parce que ezo te ya biso eza te o ya leki na nyote o eza makambo ya bonzambe parce que mingi miteme baby balobi batu bazo sambela suste masolo leki belé na YouTube na Facebook partout na ba réseaux sociaux batu balingi mamba sambela te po ba pasteur ba baby si miteme ya batu yango Diamant Noir akinda kuluka ba information bolanda ngai vraiment merci na ba abonné nyonso na monde entier tozo présenter bino mama na biso tout na rai mona bombi kombo. Bonjour maman Chantal. Bonjour maman Diama. Te sengo pene ya koyambo na émission ya Diamant Noir. Na ngai pe na sepeli mingi na émission na yo na yebisi nzamba pambolo koleke kende musika pona musalo zo sala. Amen. Boeki ba pamboli Diamant Noir na yambili pamboli mama. Lelo maman Chantal toye kotuna témoignage ya maman Chantal. Parce que na web sabino maman Chantal akutana na nzambe. Vraiment yé moko expliquer biso ko web sabiso na moi likambo ngo ndenge esa ke yo kutana na nzambe et puis makambo nzamba yebisaki yo. Malobe pa maman Chantal. Donc nakutana ki na nzambe po nzamba lingi biso mingi. Mais biso tozo yeba te ke azo mona nyonso tozo sala. Azo mona nzamba azo mona nyonso. Nakutana ki na ye parce que na mona ki pasi ya mokileleki. Pasi na ba sens nyonso tu. Na mitiki na maboko ya nzambe. Na bandi koluka nzambo babenga ka nzambe ya kolela. Nazo lela butu moi. Na kota ka na église na mai na misu. Na bimaka na église na mai na misu. Nzamba eko yoka mawa. Lokwa babenga ye nzambe ya mawa. Nzamba eko mimonisa ipai na ngai. Esali ka kome eko lobela ngai. Menazo yeba te keza ye mutu azali eko lobela ngai. Esali na lali mokolo mususu. Na moni présence moko ememi ngai. Na mokili moko en or massif. Nord or wana eza na ba goudron, eza na ba projecteur, eza na tout mokili zongenga ya or. Nga na lobi na ye, na lobi na présence wana nga na lobi ngai na kozonga te. Ngai na zokendo kota kakuna. Présence wana lobi na ngai te. Yo kokota kuna sikote. Tango nona nwe kokite. Soko sali makasi okokota. Na zongi na mukilio na moni su pasu eza na mukilio ngabi mais attends iloko nesali lelo nga mnasi na mona nga mukilia or boye vraiment na kendo kota. Lero na zolo ba na bana na nga kuna bosa na kibango na ibaki teke na zana bana. Ngai fele na kendo kota kakuna. Esali keler na ye ko zonga na mukili na komi triste. Frère moko ayeko talanga, frère ona ako santa. C'est la maman Chantal. Tokende bat ba Holanda yo. Balandi ya Diamant Noir baza maile mingi va tuna maman Chantal azanani asala anini na moi voilà pour bayeba pour se présenter mba moka frère ona yo talu monteke tozongi moi sima. Oui bisabiso zanani pasteur tonini non eza problème te toyebi. Pape nganga servante de Dieu. Na nzamba mona wezo senga ka kombote. Na linga nzambe mingi. Na za mama ya bana mingi. Na salaka. Ndenga nazali awa na oti musala. Mais naza na titre te. Tolandi. Aza musali na nzambe. To continuer lisolo na biso. D'accord. Siko lokwa nazaki ko na pasi mingi nazaki triste mkolongo. Frère ngo asambela ka mingi. Zalaki beau frère ya camarade na ngai ndenge to mesana biso so ba congolais to zaka ba group ayi kokuta ngai nazaki na mawa mingi abi uzana maolelo pona nini mtu zaka mwasa esengo
ngabi lelo fale na kenda ngai na cité céleste wana pe na yebi na ngai wote mbelo kona mona ki yango kitoko bongo na monika na pongeza cité céleste ngabi nazo regretter ndenge nazongiso na pasi ya mokili oyo azoyoka nga kaka après alobi na ngai mama Chantal nzambe alingi yo mingi luka nzambe ngabi na abo abisi likambo uti koloba na nga alakisaka yango bato nyonso to te luka ye moto amibala ye lisusu nayebisi ye yenda ayi kotindanga na adresse moko na église moko po liboso ona okendanga kosambelo ezali okenda yo église elingi ekanga porte na 15 minutes yo komi na yo donc okende olakisaka elongi bato bamoni oka ye bato kutu bamesana ye kosambela na lero bazoseka na bango me ngai biso tozomona bien tozalaki na leki na nga na bana na biso donc ata 11h30 tokomi mais pourtant église ekosila na midi biso tokomi na biso toza na souci kutu te tosali aller retour aye kopesa nga adresse église moko abi lokolo bina likambo keno na église oyo nde naye kokende na église yango pour la première fois nayebi nanga moto kuna te bato bazalaki ebele na litonga yango mais nakomi oluka ngabi nauti mosika na ozonga nga moko vraiment ata moto kozonga na ngai aza te awa naoki vo moko elobi na ngai oye koluka ngai awa toye koluka bato naoki sobo siko mwena luka so bato eza te navandi kaka niti leur prière esili nazongi na ndako na continuer après scolaire nazongi na ndako nazongeli siko na église wana loko nazwaki adresse nakendaka na nga kuna me bato nyonso toso batalinga babika mwana mwasi nzambe atindi yawo poas nzambe aza na mission na mwana mwasi nzambe aza na mission na mwana mwasi ona yumo ebino eloko toza no temps ayebi eloko te azoloba na ye pe na yebi nanga pete keza ye nakomi na kobanga nazwaka bana ngai nayaki na bana mibale à l'époque na bombi bango moko na sima moko liboso na canapé navandi ndengo wana mpo nazobanga kiako ya koloba donc mungongo na bana bando yo kango te ka yo moto ngai me bana nga bazaki na vie ya prière mingi à l'époque onction zaki makasi mingi na ndako me mungongo wana soki azoloba ngai moko mnala ko kango bana bazaki bana mike ba yebi eloko te après sikoyo toye koken lere sali bona zokende ka na église wana nazokende me nzambe azosolisanga na masolo ebele na makambo ebele ya o mususu na kokoloba te yanga moko musu ya libota na ngai me na yebeki te kezai nazokaka kazoloba me na yebi te kezai ta musu ya koloba na ngai boza ba pierre précieuse na ngai nzambe abenga so ba pierre précieuse na ye ce qui était drôle abinanga vous êtes mes pierres précieuses vous venez dans un lien saint mais tozoko banga il y a pas la crainte de l'Éternel message on esalinga parce na bengi ba cambio bazaki na église na lobeli bango abino kende kolobango na pasteur yo ko na pasteur wa pasteur wana yaki difficile pour na komona ye azaki pe koloba monoko tozoloba te donc ce qui fait que ngana lobi mina kosala ndenge na makambo boy mais azo yana ye kaka soki asa lingi muto alingi ne kaka azo ko lobelanga menebi dans tout ça ne bakte kezayi azo tindanga maloba bongo na église soki na tuni makambo tamso ya libota lobi me na yibite après mukolo mususu na okilo kolo ndenge na ote koloba lokolo pasi na kiko somba sandal sapato ya se ballerine pona ke na en église l'air na comme kuna na église na moment ya adoration na louange ezaki kitoko mingi na s'évanouir basali na nzambe baye bazwingai po bakendo bondela à côté ndenge basala wana izaika na église o bande ko kinde liboso ka wana oyo muninga wana tinda kingai pardon to komi kuna sikoyo bako tokena banko babondela pona nga na sima kuna balongoli nga ne pa na vandaki bakena nga na sima parce que quoi qui ou na koyaki na moment adoration na louange ndenge tamso ba tomso voilà ngana yibi na ngate adoration zaki bien ngana koyi na ngai mais zoka bango bazwinga babino tokendo bondela pona na sima der bakena sima ba intercesseur bazobondela intercesseuse moko alobi mwana oyo bapesa ke message na nzambe mais za édification ya église mais ya bomba kango ya kakoloba te kabi komasa abisi osola kana nzambe na ndako oyaka koloba te makambo ngai na viva kanini na ndako na zoto ne yeli ngai gapi menga ne bakite kizaye abisi ezaye siko balobi mbo lere bondeli pona nga babi mais soki pasteur to mema pas pasteur ba memenge pas pasteur abi aza sous l'onction buvandi se na komona ya après
après siko passer asilisi prédication azalaki koprêche tout siko passer asali appel po bato bakende liboso babondela mpona bango ngai nalobi ngai nde nasumuki koleka bato nyonso parce que nzambe azotinda ngai na makambo ngai nazoloba te seke ngai fo nakende liboso wana lere nalingi nakende liboso naoki mongongo wana elobi na ngai lisusu telema kokende te tikala place wana ozali natikali place nazalaki lokola nayaki na position ya moto alingi atelema natikali ka bongo namona toit ya église ifungwama wana siko témoignage vraiment ebandi makambo oyo ya omona nzambi bandi toit ya église ifungwama mama donc lere tolobaka oyo nazobondela nakanisi priere na biso soki aka na baplafond ndako wana toit ifungwani bamemi nga lokola mopepe oyo babenga voix infectueuse ekumbi ngai nakita na esika moko oyo nzambe kaka moto akomema moto na esika wana saint esprit kaka bakoko bakisa ata bamillion bamilliard ya baavion moto kokoma na esika wana aza te kaka jésus christ kaka molibu na nzambe moto ekokomisa moto na esika nga nakomaki lere bamemi nga na kati na esika wana na mikuta accroupi nazaki lokwa moto moko angunzami boye lere naza lokwa moto angunzami après sikoyo namoni présence na yeye sikoyo atuni ngai amoni ngai nde tokendaka na mangomba ayebi na place tovandaki na place tovandaka na oyo tolobaka na tout mesi amonaka ngo boye azoyoka alobi na ngai yo wana moto ozolela place wana na mitali boye na mimoni ngai abeza ngai ozolela nini yo nde oza place wana tala yo na mimoni ngai naza na ye kuna me ngai susu nazomimona nazolela na se neti na ndoto or na moi boye siko alobi na ngai tokende tobandi kokende nzoka kokende tozokende wana tozoloba te tozokende kaka boye nazomona ke présence moko ezomeba ngai me wana namoni ete après sikoyo tokomi nzoka toke na porte ya enfer mama enfer eza réel tourma oyo envahir ngai na porte nga nakota kuna te lokuta mabe me namona yango ce qui fait que tokomonana porte ezalaki ya kofungwama eza ndeni na mwa place yango enfer na enfer yango porte nayebi kuti ezoya kofungwama liboso nzambe oyo kolobeleko ni te me ndenge omonaki omoni ezaki tourma na vie na nga nayokaki mo tourma na moma wana natikala koloba yango te mpo nayebaki yango mpe te mama moyen te omela ata mai tosani eza mpe te mai ezalaki te pasi moko donc ozoyeba na nde kobandela nango te na porte omoni bato na kati te namona mutu te bon bato mosusu bake bazomona bato mutu na moto aza na grâce na ye ngai namona mutu te parce que babibi felo eza na ya kokangama nano efungwama te biso mutu te yango wana nalobi nazalaki na porte nakota na kati te bon nayebi te bato mosusu oyo nzambe osala grâce ndenge alenge ngai namona mutu te nakota na kati te nazalaki na porte nalobi bia nasukaki na porte mama tourma na porte ya pamba tourma ya kosaka nango te nalongwe wana alobi na ngai tokei sikoyo na nzela wana lere tozokende namoni centre commercial mpo nzambe azomona mokili mobimba oyo tous les 5 continents ezolupe na eloko moko te azomona lokwa lidusu ya tonga boye donc soki atie liso atie kutu liso te eza liboso na ye tous les 5 continents tous les 4 coins du monde entier nzambe azomona ngo liboso na ye donc osekaki oyibaki okosaki tout eza liboso na nzambe okumisi ye osa tout eza liboso na ye tokei atalisi ngai Carrefour mwana mobali moko azokota na Carrefour wana siko alobi na ngai omoni mwana mobali oyo azokota na Carrefour oyo akoyiba me lere bakotuna ye aotanga kombo na ngai e pourtant napekisa bino kombo na ngai nazangi na likambo koloba mpo ngai mokutu mayelesilaki ngai kuna doko kosamba te liboso ya nzambe tokei lere tokei siko nzoka tokende kote ya amour na ye ndenge tourma yanvahiraki ngai ndenge bolingo ya nzambe yanvahiraki ngai mama ezangi bandeli ezangi suka
bolingo nzambe ezangi ebandeli ezangi suka na gangi no bolingo nzambe ekoti kati na ngai alobi na ngai omoni eloko ezobatela bino wana kutu avant aloba na ngai eloko ezobatela bino alobi na ngai omoni eloko ezoboma bino parce que tozosolola na ye boye abi na ngai omoni eloko koboma bino na se pesa bino bamaladi bozokufwa bino bengambe boye basi minene na mibali parce que biloko tozomona lokola basida oyo epa nzambe eza même pas fièvre eza même pas fièvre même pas eza eloko azolongola tipembe nkana lobi te namoni te abi ozomona ngo te ngabi te namoni te abi longola lokolo na wana eza na sala lokolo na mama nayebi minute na sala te parce que po na lukango na kolenga nazotala boye mama moyen te alobi na nga nalobi na yo aza na sala lokolo na yo nazolongola ngabi namoni te abi nalobi na yo eloko ezoboma bino ezopesa bino bamaladi atangi na bakomba basida eza na sala lokolo na yo nalongoli luka naye komona fourmi moko ya moke lokolo tokomona na banzeta manga na kisasa na se ya makolo na biso ndenge tozali ya fourmi moto ekoyisaka biso moto epesaka biso bamaladi donc aza nde na sa makolo na biso après lera alobi na nga boye tokei bon makambo eza ya ngai moko ya libota na ngai eza ya koloba te vala après sikoyo aye kotalisa ngai ndenge nabatelaka biso abi na ngai oyebi eloko ebatelaka bino kana lobi te nayebi te loboko na ye atalisi nga loboko ya loboko ya nzambe tous les 5 doigts mama moya kotala ngo ezalaki te aussitôt natalaki aussitôt nakangaki miso parce que ezaki na baprojecteur moko trop puissant moyen nakoka kozongisa miso natala ata na curiosité ezalaki te donc l'air kaka alobi parce que soki alobi il faut mbala moko likambo ya lobi salam donc nzambe soki alobi akanga mokili na loboko na ye akangaka loboko ye atandaki wana sikoyo mokili mobimba tokufi na baimmeuble na babrique ya baimmeuble oyo kopanza nasi il est trop puissant mais puissance nzambe faut komona yango il est puissant nayebi nde na ojijele mokili te eza pasi atalisi nga ndenge loboko na ezobatela biso après sikoyo toye kokende tozokende atalisi nga mokili mobimba oyo tous les 5 continents ndenge azotala ndenge avanda azotala ngai navandi pembeni na ye lokwa nazaki pembeni na ye nga mpe na profite parce que il faut omona namoni tous les 5 continents 5 continents mokili mobimba ezala o nini oyo yango mais partout il voit tout rien n'est caché devant lui après sikoyo kuna na likolo nazalaki komona makila moto ezalaki kobima na miso na nga nzoka awa na se ezalaki mai ya miso bato tozomona mai ya miso awa tellement naumelaki selon biso awa na mokili oyo ya se mosali na nzambe moko ayekoloba na petite sœur na nga azalaki pembeni na nga bipanguse mai ya miso aleli mingi lere bapanguse nga mai ya miso na regrete kutu pourquoi nazongaki naye kozonga yo ninga botambolaka na nzambe bomona eza expérience moko soki ekoki kozonga so ata lelo et qu'il le fait quand il veut comme il veut après sikoyo naye kozonga na mokili ase nazokamwa kutu na nayebi kuna ndenge na okomela na ndako te parce que présence nzambe ezaki mingi epai na ngai présence nzambe ezaki trop puissant epai na ngai mais nalina tuna ntango bozalaki kotambola na nzambe olobi bomoni lola alakisi yo lifelo alakisi yo amour na ye bolingo na ye tout ça et après yango bokende bamo oyo ozongi ou bokontinue l'air batuni ngai l'air basimbi ngai awa na ser wana nde esika nakitaki l'air ser wana simbaki nga petite sœur na ngai nde esika nakitaki mpo avandaki pembeni na nga na église babina yapangisanga mai ya miso nde esika naye kokita ozomona mais totambolaki na ye azobetelanga masolo aza tellement bon il y a personne qui peut être bon comme lui très doux très calme très bon aza sûr na mokili na ye moto asalelako na makambo nyonso ezali awa mais amemaki ngai
esika lera alakisi ngai comment dirais-je lera alakisi ngai loboko na ndenge ezobatela biso na bolingo na ye amemi ngai esika basala biso. Mais olobaki loboko na ye quelque part ezaki olobi atiaka loboko ne, j'ai pas compris ça. Alexandra Batu loboko ne Alexandra Batu longi te. Bon nayebi te mais loboko na ye ndenga na monaki na bilamba ndenga alataka pembe parce que elamba moko na mokili oyo mpe eza nango mpe te soki omoni image ya Jésus Christ na mokili oyo elamba oyo alati wana na mokili oyo en tout cas eza te yango moni azalaka toujours distingué mais aye na nga ake na nga esika basala biso ake na nga esika basala biso lero oyo alakisi nga ndenge azobatela biso mpo tozotambola na ye tozosolola ake na nga esika basala biso abi na ngai oyebi nga nde nasala mutu apesa pema nga nasala mwindu te nasala mundele te nasala mwindu wana eza division satan moto asala yango mpo boya akize nga omoni pema oyo oza nango omoni mundele aza na meme pema nga napesa nde pema bino nyonso boza bana na nga mais division euta mosika division oyo bakojeja yango biso tozala kaka o ngamba mwindele oyo o mwindo oyo o toza bandeko toza na pema moko biso nyonso tu mundele azopema lokwa ngai nga mpe nazopema lokwa mundele donc différence eza te mais division esala mabongo po omoni ndenge toyimaka lere nyonso tu likolo ya likambo ezalaki nde nini kote asala bato ntango alakisi tozalaki lokwa biloko apema mama babwakalasi babalo biloko apema tozalaki lokwa biloko apema donc soki asouffle totambola ngai nazalaki bébé spirituel nayebaki eloko te donc nayebaki même pas bible à l'époque mpona lobaki passage boye elobi boye non asalaki ngai grâce wana comme il a dit maintenant le quoi n'a pas comprendre quel il le fait à qui il veut comme il veut et quand il veut mais les rasale lingango naibaki même pas verser mon quoi Genèse naibaki. Merci vraiment toujours continuer toujours ko baby émission eza pena malamu mingi eza kitoko mais nena loba nzambe c'est la diamant noir grâce ngapena mona de basala biso voilà yeba de yo bona ke muti ke grâce wana ngapena nango bese asala kana tangu naye amen samba sala kana tangu ngana benga kiete na yeki kolela nde pasile kaki mingi me nzamba ibinde na ko ile pai na ngapena lila gai komona pangsama ya misabat. Amen. To continuer mais pour toute une question mususu to libi tant nzamba l'action ninga sala batu to moni au moni yango et après grâce ni ela kiyo sima ko la mukaton bala musio comment ndeni l'air bala musinga était pour vandak na église ozaki o vanda na kati ko kamuna nge salamela na église. OK ngana vanda bato yo ba vivant na nga à l'époque ba ko même ko témoigner na place na nga nzamba sala yanga makamu na butu te na ndako te na kati église mokili ngombe ezotala et puis église ezaki na bato tilelo ezaka na bato ebele na lingo tanga kombo église ya bato te ngai makamu na nge salama na moi dimanche ezaki makamu moko même bato oyo bazaki na kotanga pe kombo te aye na porte ndako na ngai alobi voilà présence nzambe eza na ndako awo na bia bon abisi présence nzambe ezali tina lobi après ko la mukabongo tango vanda ki tango kumota mona vie na yo après jour wana le jour wana ndenge ngana ba pangusinga ma ya misonga na zongi na mokili sikoyo aye ko continuer na ngana se aye continuer na ngana mokili ya se nde sika na moniye pona likolo na mona kete na likolo na zaki na présence mais na mokili ya se na moni me misu ne na monite d'accord na tie loboko pona simba ye loboko na nge suki amonani te na se mais nazo tambola na ye nazo mona ye neti ngai okoko mona lokwa mutu oza na mukongo na ye ou bien aza na pembeni mais mutu na ye ozomona ute e misu na ye alakisi nga elongi na ye te aye kolanda nga na se awa sikoyo apesi ngai jeune pour la première fois na vie na nga nayebi ke tojenaka de 6h ou de minuit à 18h mais wana esali ngai 7 jours et 7 nuits naliaka te namelaka te mozotambola no bien makasi kutu na niveau moko ndima te moi Chantal wana okosanga te po diamant o kweya une semaine bongo ingo simbelo ko kolia zoloba na yo mama oza na nzala te mama kutu te abi na yo tu n'as pas faim pourquoi tu veux manger tu n'as pas soif pourquoi tu veux boire nzambali akate nzambali akate so tambul dans nzambe kolia ndenge amen
nzambe aliaka te soki nasimba te eloko mpona mela même mpona lia etombaki 7e jour yango le réseau koka anniversaire ya mwana nga nabondeli mpona lia nasi retrouva na pondu na monoko solo ya pondu na monoko nayebi pa euta te. Ah oui, nzambe aza miracle. Alié moi alesi yo. Nayebi te. Nabi merci Seigneur, c'est que tu as accepté que je mange. Navanda 7 jours et 7 nuits. Makasi moko do ko ndima te kezanga. Na konda te na briaka. Soki na koti na église na bateau bazaki basambela makasi mona babi waouh tu brilles Chantal. Donc c'est comme s'il fallait se couvrir. Soki na kena kitalatala pona sala maquillage nazo mona longi nange bongo am lokola ngombe na kimi kitalatala. Soki na keka na pendant tout ce temps là. Soki na keka na kitalatala pona sala maquillage no mona longi nanga bien te. Na longo na kitalata. Donc na sukola kaka na lati bila mana bimi ndengwa. Et pourtant je mets beaucoup le maquillage. Basali na nzambe oya ba mama comme ya Chantal faut bon de la nzamba kitisa muke parce que ozana bana osala ndenge nini foyo ke la bano mawa. Donc comme bongo parce que je me suis dit mais dans ce cas je pars avec toi. C'était plus forte que moi. Dieu était très il s'est manifesté très puissant dans ma vie. Très puissant. Au moment où je suis na métro, nazana yena métro. Mon azo la ki sabato lelo ba kozala te oyo bakangi ba. Ndenge to tambola ka to sambela ka te eza très dangereuse. Nyonso na koko kota na ndako wa fungolinga miso ala kisenga to eza na ndako. Na tambola ki na tango mulai na makambo ndenge ona. Comme le quoi prophétesse na koko lo bango bongo me na époque wana pe ezala ki modèle oyo eza lelo te. Mais pourquoi na ngai pe ne baki na ngabatu te. Na yebi eloko te. Yo leli yango te. Hein? Leli yango te. Ya nzambe mutu soki aleli yango ofuta ona ndenga mabe. Ya nzambe za nzambe. Soki nzambe apesi yo eza ya babengi yango ya nzambe. Okoko zula yango ta enero tata balobi ozo kozwa te. Voilà, penza maman Chantal a expliqué bino maman Chantal aza pasteur te azali kaka mosali na nzambe parce que poza ka mosali na nzambe ngana yambaki te na émission ndeko moko tokutani na tunie oh frère na pese mbota bite ko binga frère te na so frère te na koma pasteur akatinga ba mo bongo nesi bato bongo tokolo aboyi na bengi kombo donc il faut kra osukisa na suka pasteur titre wana nzambe to benga kika nzambe banda to botama tokuta ba parents na biso ba koko mokili mobimba tindenge to kokende to kotika mokili bato mso ba ko yasos abenga makanza ba changer kombo te kombo eselo te nzambe azo travailler kana kombo te kombo ça sert à rien ba kombo ya mwana monita mso mokili zo be ba pona kombo nzambe kombo ni tikala kanza mwana oboti lelo 5 ans après ko benga Dieu a changer kombo te. Dieu ne change pas. Mais pourtant, il ne peut pas s'empêcher à salanga grâce. Mais grâce na wana basunga kiyo na basali mususu po kende lelo koma musika to ba etufa kiyo na ngopo esi. Na tamboli mingi na mangomba. Nakolo bana tamboli mingi ngambu na tamboli mangomba weza pe milliard. Sauf que bato bazana grâce nzambe za pasi na mangomba. Po bamusu bakokina bango mona ngo mais bango pe bazolukango bakwedonde kozana grâce nzambe za facilité ya omwe bato mususu mo lelo basali nzambe musu bateyaka obotambola katambolaka te yo za nzambe te faut iba pourquoi mutu na zotambola voilà zomona kozana grâce nzambe za facilité po moni lokwa lelo mangomba lelo c'est dommage bato bafingisi nzambe po tokomo benga mangomba ba magablo sur wana boutique ba magasin donc ce qui fait que tant mutu asali boutique na yazo luka boutique na tambola kolukate yo mutu muso kotambusa boutique na voilà parce que grâce aux aki nango bato ba Orlando en tout cas wana ata ngadiama na sona yoki na okamba ma Chantal te bisa maramni ne le kana tongo maramler na zakina le Seigneur le fait quand il veut muneza makamuna yeza ya batute ba benyango ya nzambe mais on peut dire que na pesa kangai grâce moko o ezali ke na vandi boye tamu soko mona tindi ba mutu azana passe na hôpital ayebi pa na vanda ka église abina zoluka mama moko vanda ka na place bobo nzamba yebisi ya bondela ponanga o mona bondeli Dieu est capable
ya omona ta mosusu bato babondelaka ti moto aza na afrique oyo nazobondela mpona moto aza na afrique azobondela mpona ye nzambe asalaki nga grâce moko ezalaki volonté na ye parce que nasengaki yango te eza grâce ezalaki volonté na ye alingaki ezalela bongo mais ye moko ayebi quand et comment osele yango mais eloko nini esalaki omonaki grâce wana lelo tozokende na biso po tochite vraiment grâce wana emeka mpe kokita ezalaki par rapport ya bamangomba bande kotambola ndenge mama Chantal azalaki ndumba molimo nde babengaka te bomoni nga namona bato babengaka ndumba molimo c'est dommage ole moto aza ndumba na mokili kuna sifumi ko toza na bonzambe omoni le tozomona ba médecin ba spécialiste moto jamais akokoma spécialiste soki atangi te parce que kotambola mosusu nzambe moto apermeta kango po lero ya kotombola yo ko se omonaki baninga na berere lero kotambola ke omonaki berere omonaki ba bien sikoyo ko profiter koteni okukutele makambala moko boy to na zio grâce ya omoni batebele ba baby Moïse lero babengaki asalaki mbula boni po asala nzambe melaki to kotambola mosusu eza grâce kotambola mosusu tala lelo epesi nga na yeba eza grâce nzambe ayebi pourquoi zotambusa yo po lero akuutilize yo oyebaki omoni place wana omonaki eloko ezaki malamu te place omonaki eloko ezalaki bien donc yo profiter na we eza bien mais soki ozotambola te moi oyebeza te moi je pense que ndenge balobaka na biso totambola te c'est pas mauvais mais tu ki toyebi eloko te moto atamboli te akoyebi eloko moko te lelo tokomolamba pondu parce que otuni moninga moso yebiso ngana tiaka eloko boye ngana tiaka eloko boye ngana tiaka c'est la même chose aussi donc ce qui fait que soki moto azotambola peut-être c'est Dieu seul qui permet pour yeba place basali bien ta voilà vraiment toutes nos questions mo boye ezaki penza na émission na biso te mais ezali kambo eza actualité za sikoyo po yo bande pe komona tango zomona bande ko ebisa bato so moni loko ebisi mutu ki tana moni boye na moni boye est-ce que bande ko sala ki mama Chantal la bande ko panza pe ba famille ba mabota ya bato parce que so moni lobika bongo et puis nza mando pesa solution te ou comment non na tikala koko isama na makambo bongo te po nzamba azali unité nzamba divisa kate donc modèle nzamba utiliser la kinga ezalaki modèle ya teo kende na libota na bino kende ko loba balobi boy non na tikala kokutana na grâce à bongo te en tout cas ezapeka grâce hein mais en tout cas ngana kutana na ngote po nzambe soki akoyebisa ka likambo malam po tam so pe na koloba na ngate na vandi na ngana bondeli na ngana ke di père que ma beauté panza non parce que a lobeli ngai ya ndenge ya ba mabote panza na te alobeli ya bongo te ngana muni yango te panza mbo abengenga ponzamba za bolingo soki yo mona bolingo ebele na bolingo nzambe soki nzamba lingi yo soki ngana ya wakoloba nanga prix pour elle ngana ko bondele c'est fini soki alobi nanga prix c'est fini le reste c'est Dieu qui le fait makamoni zaki na poto to zaki na Afrique awa ngana Afrique na bondela ki mite na yebi to soki na bondela ki 3 fois na Afrique pourquoi na tuni bongo parce que lelo et comme makambu soki muta obondela na babi na poto nzambe azate ba pasteur nyonso basali nyonso ya lukuta donc fo mutu akenda mingi na Afrique po nzamba salame ya on a tuni soki ezaki awa to na Afrique ngai na ebeli nzambe na Afrique en tout cas na ebite soki na bondela ki chacho ngai na Afrique donc awa na ebite soki na bondeli 3 fois na Afrique soki 3 fois ngai na Afrique na kisa to zaki na biso bien non awa ngai na ebeli nzambe donc nzamba za partout na biazo mona tout même quand bien que na kitaki na na mokili awa na se même bana nanga na enseignant bango babwa kaka ni papier ni canette na c'était parce que quand j'ai marché avec Dieu ezalaki ke nazo tambola na ye atelema liboso na biso na mona Christ liboso na biso mais atelema donc ndenge to tambola ka satani nga biso te soki eza pona koboma kombela koboma ne mokili mobimbo akanga basingai atia mabulwe asala ba accident poto dinda nzambe alongola kazo komba nyonso to atala kata bilamba nete webike ngana sepeli ko yambona émission parce que ba question no lingana tunu leke belé so to bito tuna nyonso to lala na mbaki ndeko mwasi moko
ayaki apesa pe témoignage ya vie na ye ndenge asalaki mambo mabe ti suka abongoli motema mais ndeko wana alobaki eloko moko alobi nzambe alakisaki mpe ye na part na ye nzambe alakisaki ye amona ye kaka Congo na biso démocratique biso nyonso tu bacongolais to wana basinga donc à revenir pareil ponde yo probi tout à l'heure que omonaki bato baza na ba yo lobi bongo to yo lobi eloko mo sikoyo ya basinga Satan akangaka basinga po tokoya me nga namoneli en Afrique te nga namoneli yango awa Satan alingi biso te soki ça dépendait que de lui biso tokufa na biso me nzambe moto akombaka mokili na ye oyo yango wana lere nga namoni azokomba mama na beli boma nakomi kopesa mbote meme moto oyo bato baningo bakomba babala nabenga tobenga bango bayebuwe ngaso namoni ye napusani ka pembeni bonjour monsieur nazobanga mpo nazomoni etamso ye moko moto ekokomba mokili na ye pourkui tozosala salite na mokili bana na nga bobwaka papier na se te bocrache na se bocrache na bamouchoir botia na basaki bobwaka na ndako même ti lere nakendaka Afrique à l'époque na yebisi mama na nga nalobi famille na ngai oyo nazalaki ngabi ngai botiela nga poubele nga nabwakaka bapapie mpo nga namoni modele bino boza na poubele te nga nazobanga si j'avais trop peur ye nabangaka ya kosakana te parce que lere namoni ye nazotambola na ye même na mangombo tozokota fier tozodenda tozotambola nga namonaki loko efo tokotaka na mabolongo ngabi église tokota na mabolongo to tokota ndenge nini aza puissant boy mais grâce et puis aye kotalisa ngai akoloba ke tozo profiter na grâce yango tosala nyonso tolingi oyo mais après les razo mata azokita juge grâce ici là wana na vivaki na niveau wana ke les rakomata na likolo les razo zonga za juge donc na minute to profiter na kosambela to bongisa mitema to aider to amona biso c'est l'essentiel ata loboko no mtezo tungiso katango pomo na Christ parce que pasi kuzama kasi mingi parce que siko azalia ata lisakanga les razo mata les razo zonga za juge mawe kozala sute. Merci beaucoup bandeko bolandi biso bolandi penda mama Chantal makamba lobi to bongola mitema nde to ba toujours qui yeso oya ezandeni mais naina sengo opesa basali na nzambe oyo yebi ba pasteur nyonso tout parce que na minute so na bina le beza sous sujet mususu to sa ngoto mususu nzamba permettre mbala sima mais soko lingo pesa conseil basali na nzambe babebisi mitema bato balingi so sambela te mingi balobi to ke église te parce que ba pasteur babebisi nga diamano babenga nga chaque jour babi omoni makamba ba pasteur omoni makamba donc okopesa bango conseil to bengi bango basali na nzambe na kati na basali na nzambe ba vrai basali na kati na basali na nzambe ba faux basali tokoloba nini tobondela oyo baza ba vrai wana oyo baza na grâce ya nzambe bahunde baza basali babondela mpona ba faux mpo bato mosusu bayaki mpo baboma Christ babongwanaki bakoko boma lisusu te bato bayaki mpo baboma Messi babongwanaki bakoki koboma lisusu te mais tozo kaka na ba témoignage na bato ba faux ba yebele et Bible le bien donc makambu tout tozo vivre et ça témoignage ya Jésus Christ alors ki c'est ekozala début donc biso toza likambo koloba te tozaka ya kobondela nzambe oyo ayebi kaza vrai akanga makaka ni sika oyo azaleli wana po koloba ni siko nzambe mutotala mitema ya bato biso pe soki toyebi ke tolingi Jésus Christ tokangami na nzambe nyonso tokoyoka ekolobela biso le komote parce que kokokana na pasi Christ amoni mpona biso te donc tokokolanda biloko wana nyonso te mutu loko ngai na modelo na tamboli nai ata balobi ndini aza réel nga na tamboli nai donc nakolanda oyo nyonso nazoyoka te. Corneille Makani oyoki vraiment réponse ya Mama Chantal Bénédicte si ma caméra penda moi si caméra woman merci pour na ba image oyo kitoko sali penza pona biso elongo na Mama Chantal to koma biso na suka mais question moi mukie Mama Chantal ça ba beauté te siko diamano atie ba beauté et le biso nini poto silisa
nzambe mutalakisa ki jour onka ki mama Chantal ta beauté te ou bien après ça qui après ou bien avant na uti koloba tout à l'heure que na tambola kana ina za koko se maquiller te soki na kina kitala ta na za koko mitala te mais le kole toza bato na lero wana na koloba pe na zongeli muke basali na nzambe basala ngai grâce ya kusoutenir nzambe ati kikati na ngai te mais nzambe le kole za kanzambe ngana continuer vie nanga normal mais là il y a quelque temps on va dire ça comme ça na 2012 nazo se maquiller pour na kene musala na 6h du matin pa nanga ibatu balali mutu moko aza kola mukazate je suis la seule wala mukaka avant batu pa nanga na kena salle de bain na sokoli ndenka to bonga makapoto kende musala ngai na maquillage en tout cas je le faisais maquillage Isaac penza Isaac nanga na moni ba photo ba rachanga Isaac na tuna nzambe na bien échange de quoi. Pourquoi il y a beaucoup de femmes comme ça, tu m'as choisi que moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Na mema ye guerre. Mais le kola lobakate. Donc silence naïe, il kolobate qui est absent. Na kota na salle de bain na bongami, l'air na so se maquiller, aye na sima na ngai. Alobi na ngai. Pourquoi zo sala makamyo so ngana sala yo mabe? Baluki na sima. Nzoka tango aloba soki aye kolobiso na esprit lokoli ye moko aza esprit po batunanga omoni ye na bile esprit na likolo loko na mona kete na lebaki il est esprit po na mona kete na sende na zoloba na mona ilongi te mais o mona penza ki ye ngana répondre na esprit ngana lobi na ye oh non to sala kana biso maquillage po to sala bizate po sala biso mabe na siki siko yaza triste tristesse na ya envahiranga na bandi ko transpirer na 6h du matin na kimimbangu na chambre mwana nga mwasi na bi ya na bomba komba mwana nga ya lamuka cet esprit tout le belanga tout de suite api nini ngabi lamuka ya lamuka le belinga makama maquillage tout de suite là abinanga pourquoi na zotia maquillage jusqu'à salanga mabe mais t'as la réponse ngana pesier mwana lobi mama arrête ngabi tout de suite. Mais le kolo tozaka bato na longwe ka wana na kei côté ya kitalatala mosusu na kimi oyo na continuer maquillage na ngai na zomona ke ya komona ngate et pourtant zomona na ye na ki continuer maquillage na nga koto na kena msala na zana frère moko to partage kana yemingi na ibisiye na bengi frère ngabi makamuko na vivre les luizo pesanga somo moko kusakana nango te abio vivre ni na ibisiya lobi ya lingomi sikwa lobi na ngai. Mais sikoyo ya lingyo mingi sikoyo kata kia auto continue nga menezaki ndambo ilongi fallait na continuer mwana longola mseza kite mais omoni mwana mbala zaka mwana mbali po soki peut-être zaki mwana mwasi na lero wana oya zo bonde la lokwa bino ba ko koloba kota na na prière tune na loko ni alingi mais loko ya lobi na ngabongo to seki na bisu itikali na ngabongo sikonga na kima kitala talo ya monakinga na kuma ko sema kina kitala tala msusu wana ti jour pour jour un an pays kokoka kola na kenda ka mingi conférence le kakana kana donc on continue kino ka maquillage on continue mais nazo tia na somo nazo se maquiller kaka mais na somo nazo banga na yeko sala grâce ya mama moko nzambe alongola epe ba maquillage wana na ba mèche tout ça là malgré na sali grâce wana l'air ya zo lobelango ngana zaki na pongi mundenge zakata msune église fatigue na lali mais lera lobeli yango na sotuki pona yoka ye kabi makambo ememinga yo yango te alobi ndenge balongola yo ngana ba mangomba na biso na Paris ba pekisa kabiso yango te totambola kana biso boyi na se repentir na leli pa nzambe na fukami na bi papa ya solo tu as permis à ce que na ya malgré grande sœur nanga kufa ke lobi nanga na ya ezaki pona yoka likambo me na yeba kite na bosanaki limbisangai na se repentir na leli mawana nzambe na leli penza na leli mawana nzambe na zai kutuna tissage na moto l'air na zongi na bisi bana ngana kusema ki susu te ba meno yo ko même comme ke ba marié o ya koloba na biso ba kona na mwana mwasi pe moko kaka neti yo boye donc bino na bino kaka ya zana na kati
abi matan yo mutu to discuter kama kambo yo sala ngabo kana lobi ya yeza yanga iteza nzambe mutu alobi ya wana malamu na obéir abi me bon usko songa na balo sandine kabi peut-être soko bale na osenga na nzambe na salango mais na pamba kaka boy vumi na kanga mutema parce que j'ai souffert avec ça na lele nzambe mingi je pense ka yo kelinga imao donc moyen na kota supo na commencer na difficulté ya kobima ezate. Après nous avons un tissage na moto siko nazo lela ngabi mesko tissage na olongola ndenge nini mwana ngaba zaki na vacances na muninga nanga mukwa koti na ndako vers minuit abi Chantal na yo longola nga suki na moto ngabi sali bien lokolo epona longola parce que kolongola pengai abi problème zate mama wana le raye muninga nanga wana le raye alongoli ngai mesh olie ye ngana longola ye après alobi nanga te Chantal ngana lembi nanga na kena ngai bongo ngai mutu musoko longola nenga kana tikana simanga bili kambunga na ile yangu une semaine mobimba ngana vandi ya mwana ngaza te to milongola na kabasuki uyi uti na nzambe te lisusu nzambe na ngai sembe sikonga na kokana nini kasi na mukilo ndenge to vandi ya basuki oyo yango ezungaka biso yo kokosala nga boye te na leleli mingi na lobi na leli na le moko na tombokaka na ye mabe pour kosali nga boye baninga ebele bazosala boye mais arépondaka nga te lobaka eloko te nga pe ale natikali sikoyo yaki pasi mpona mesana boye liboso bana nange ezaki difficile mais après sikoyo bamesana donc voilà soki bamoni nga ata nini omonaka tu veux bien arrêter ça toi nga bien d'accord. Après, comme ça, mais j'ai souffert avec ça. C'était belle comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, Aza pena kito komingi naturel, ton baba naturel, tout le monde y a. On a pena moni le n'a pas mais bon. Merci beaucoup na Bandeko Balandi, Papi les rois quartier limité, Diamant noir, Dengezala Kato le bimama Chantal Mbote na 2 personnes. Pour tout comme na souka maloba soukeza, ou pesa Mbote. Na bana na ngai pesa mbote na bana ngai na lubinzamba pambola bango na ba onyoso ba ibingai onyoso ba ibi témoignage esika na BBC balimbisi esika na bosa ni balimbisi kaka onaza nango ya koloba yango oye bate ko bosani mais biso to yoki to moni ko BBC te asengi bolimbisi donc bozala ka bungo kotina se alobi bien babona Diamant noir mbote mina bino so na mboka nyoso ezali vraiment pamphile na États-Unis mbote no Diamant noir yangwana na Hawaii na pesio mbote bon botika malam to bina bino à très bientôt et ciao. Gisèle Umba kolina na ya Diamant Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba Diamant noir.